bana baleka pa nanga bazana bakombo toujours neti bati ya langa o lelo bomona na TikTok ti ya langa mwana na ngai mwana groupe Karmas ti ya langa boke luke botuna iba na compte église so azaki na église soki bwana posa na ye to ça rendez-vous avec la mission voilà donc nazo pesa bino conseil so bo moni collègue na bino a une vision moko oye ko pesa bino force lobby na kati ya mboka bo appuyer. Vous êtes des présidents hypocrites. Je confirme. Boza hypocrite makasi boya kapaba epa moninga bako bimisa pe minu nzoka na sima bazo lia yo sese habitude wana nazo ko senga na ba président ya ba groupe Angola na ba leader oyo boza na kati Angola botika bizalilona message mukuzo ko ba nini pour ma ramener ce en ordre pour les ezala bozo ngata des arakala so ipo monike ko simbaka na moto yo biso yo ata basali nyoso ba ko panzana kaka ngalo na osenga na olo bezani eza na otanga bena bakombo. Président Bilibidi. Président Je t'aime. Président Bouba. Mobutu nde na biye azonga na Elja Congo. Omoni bakombo misatu na stangi. Nazoyebisa président Bouba. Nazoyebisa Papa de Onzinga. Otangi biso ba fan de madodo otangi ba DJ Konde otangi ba vérité makesi bango misatu wana bazapi bato te ba utangi na ba groupe mo betanto na Congo to awa usot ba banda pe pas là ba yakina ba bi arté mais ka be expliquer biso parce que bango ba lo ba vérité te yo afande atikalaka ko jouer na nota na groupe ya balabala na bango te na kati ya Karmas d'afande apprendre théâtre formation parce que omoni Karmas force ezaki ande mususu au fond les biso ba page ba belé et elle ba comme mususu tangi awolobi wana ba yakité. Alors quand est-ce que ba Gabriel Bayaki ba oui Bayaki au CG moi ba Miraye sa Bayaki ba ba ina période ni ba yokuta pe théâtre na niveau ni bon omoni tambu ba boyiboyi parce que c'est non bête le solo ba boyiboyi fona zonga na novia fona zonga na novia tangu via po via Angola ya tongo mais nazo beta via ya théâtre ya Angola ngana ozongi sa histoire masima na simba na no sera guerre parce que sera guerre kutamela nga awana na tawana papa na biso kenon lingala oyo to so lingala umata tumika kutambola tumika umata taxi bozwa transport donc ozana kati ya transport kolobano lingala yo moko somona ozomisa le sababa mais olobaka pona nini ozana langue portugaise te pourquoi parce que lingala ezalaki langue moko lokola langue ya malédiction parce qu'il faut nazala clair ezalaki lokola langue moko ya malédiction awa donc sokoloba lingala okozala mal à l'aise na ndenga mokete nde sikona batawana théâtre ya mangala ekoka ko régner te ezalaki ezalaki pena pasi makasi po régner mais que son âme repose en paix. Il y avait un papa au nom de Papa Songambandu. C'est la différence qui c'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Vous êtes venus à ma chaîne Love, bateau. Le vent là, moi j'ai mis dans TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, une chaîne YouTube et vous perturbez ma ramener à loin d'avoir net tout le rapport. J'ai mis dans TV, en tout cas, il y a jamais ça là. Donc si bon merci à notre boss, à tout seigneur, tout honneur. Les boss de Onding à partir de la Suisse, et puis si vous m'avez débélé, tous et la cap, et puis que ma colère est là.
vous êtes toujours dans Luanda, accompagné la mère, en tout cas, le PC, le maman, le botin au maïs, le botin, parce que vous avez la Suisse, staff, bien sûr, il y a Jémilé Otivo, vous avez la Suisse, vous avez l'Europe, partout dans le monde entier, le PC, merci, hein. Merci ma caméra, tout ça, on a ingénieur Patrick Mouloumaninama, ou en tout cas, il y a un dossier la vision image, hein, où vous avez na bosa IPT, ingénieur, donc, Bernard, en tout cas, la personne en mode de personnes aux alliés. Donc, c'est que la raton, on a nous allons piler, on a Hollande à Bissau, hein. Par le Lélo, tout ça, on a cadre, oh, il peut se espace, hein. Et pas à notre papa, hein. Les boss, Sébastien, pour moi, c'est oui. Par le but, parler, oh, et tu as sauté, quoi. Attends, ok. Référence aux gens à la Kiba, quoi. Donc, le barabon, tout le monde a doudou, pour moi, tu vas le dire, 100 ans de pouvoir, la Kenda, Azaraka, Kaya, doudou, pour moi, tu peux se voir monter délai, hein. Na, à travers Nyonso, il y a pour moi, Sébastien, bon, on va faire ça avec tout travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est un plaisir, il y a Mozalabo, tout bien arrêté, papa, tout bien arrêté, pasteur, tout bien arrêté, artiste, tout bien arrêté, on va belé, quoi. Tout ça, on a pasteur Carlos Massamba. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler, et m'en belé, surtout, il a dit beaucoup parcours, et m'en théâtre, je crois, l'autre fois, tout ça, là, abandenge mususu lelo tosuye pina angle mususu ingénieur Patrick ndinama mulu matuba ba boni na biso Jémilé na sûr que bazomona déjà invité na tout zana e mbote na yo pasteur Carlos Massamba. Mbote, le grand journaliste que j'aime, le sage et l'intelligent Moke. Merci beaucoup. Ba tokuta no lisusu. Ba to mo banga so moni biso bebo bokutali lisusu vraiment. Yo elona sepera l'équipe na bino boande makasi ya koluka bato. Do atamta bata mina sama ba biso wa. Mais le bato moni paysage mususu hein. Ba mesana ko mona ngomba Benfica teko kango kuna na siko ya na biso ndende esali kelelo yo pe oya koto yo. To sola na yo ma moto zana boni santé. Vraiment na grâce à Nzambe très bien Nzamba zobata. Libota baba Massamba nyonso baza bien. En tout cas bango nyonso kitoko makasi. Kitoko makasi baza pena ya Luanda ya Congo ya Poto bango nyonso ba très bien. Ba bela très bien. Kitoko makasi. OK, biso to sebe kozana ya to monyo déjà en bonne santé. To nenga poto confirmé. Pasteur Carlos Massamba en tout cas bato ba Hollande biso to ba mona elongo ba yebi ke elongo yo bato misuku to bina ba mona pasteur zalaka pona rôle o sala na théâtre. Mais est-ce que ça va bien pasteur? Mamsu ba mona ba mais ba yebi ke ezapenda Nzamba bengo déjà banda kala na makambo wana. Mais mingi so amoni oboyo tebi ke art ezawana. Lelo bena na linga kito to solula. O etali bongo théâtre. Théâtre oyo to maboke biso batu ba uta ba msupi ba bota maka kuna parce que par exemple artiste oyo minene penda o ba kombo ezalaka ba ba yebiki ba vanda na ngola moko na yemba e a confirmer nga ke nga bena la ngolé na zonga na mboka nanga. Oui. Alors ba belaki nga na zonga donc abomba ita avec na zonga na mboka nanga. Donc cela signifie il y a des artistes oyo abotama pe awa akine konto msumo muke ba réseau ba guerre consort akoli kuna bani art kuna ba bebi congolais mais azala penda awa. Ce qu'on a batona nyonso o ba yo sala art awa. Président Carlos ozawa mutu oyo vous allez dans association il y a artistes et comédiens. Du moins aux appenda na histoire. Mais que peut vous expliquer biso théâtre na niveau Angola et bandi wapi et bandi depuis année nini parce que après la guerre ezalaki quand est-ce que pena tout le monde na théâtre tout la mingi te ba o to yebi ba artiste na to yebi o to benga mingi pena ba angolais très ba angolais mais ba to ezaki ya évoluer na Congo ba ina Angola quand est-ce que marambe bandaki bon ngana ozongi sa histoire masima na simba na no sera guerre parce que sera guerre kutamela nga awa wow na tawana papa na biso kenano lingala oyo toso lingala umata tumika kutambola tumika umata taxi bozwa transport donc ozana kata transport kolobano lingala yo moko somona ozomisa le sababa mais olobaka pona nini ozana langue portugaise te. Pourquoi? Parce que lingala ezalaki langue moko lokola langue ya malédiction parce qu'il faut nazala clair. Ezalaki lokola langue moko ya malédiction awa. Donc sokolo ba lingala okozala mal à l'aise na ndenga mokete. Nde sikona batawana théâtre ya mangala ekoka ko renite. Ezalaki pasi ezalaki pena pasi makasi po renier.
Mais que son âme repose en paix. Il y avait un papa au nom de Papa Songa Mbandu. Papa Songa. Bato baebela mingi na kombo ya Aulu Wala. Okay. Na Petrangol. Na Petrangol avant entrer ya Banque Bic. Okay. Voilà ce qu'on continue tout droit na moi katikati wana. Azaki na moi bar hôtel. Okay. Voilà. Donc Papa Songa Mbandu. Maintenant yende mutasalaka groupe. Ça groupe théâtral. Na groupe théâtral il y a Papa Songa Mbandu. Je dis pas que non. Yende abimisi ou bien yende mtu asali kombo théâtre mangale benga te parce que art mutabota manganango et c'est manifestant sima mais na domaine ya art ya mangala na kati ya Angola muta affronta yango abimisi bana boye ba travailler ezaka papa oyo lingala ezaina nous passe na serwa na guerre non to pas acheté mais ya non to pété voilà ye andimi Azuibana, basali groupe théâtral, na Petrangol, vraiment l'époque Petrangol, azaki pendant na artiste. Même ceux qui quelques-uns bazati lelo, baebi ke pa Carlos Makambazo loba ayebi penza histoire a umeli bena na kati ya mboka. Vous devez faire ba nini ni tango idée wana izwamaki. Papa Songa Mbandu aye ko bimisa ba groupe wana entre 98 99. Donc ils entre 98 99. Wana ba théâtre penza ya mangala ezo yoka na kote na mboka mais ya sali ke yoka. 98 99. Maintenant azalaki makasi ezalaki na journaliste moko ya radio ya Mangala pe. Ya Mangala pe que son âme repose en paix Papa Lufakenda. Ye chaque jour émission na ye à l'époque e bande ko lekana 21h. Ezalaki 20h émission ya français ya Papa José Masusa. Voilà na radio nationale. Voilà radio nationale pensa. Radio nationale. Sko ye abande ko leka non, abande nanu koleka na 23h ya Mangala bateka on a 23h. Voilà. Hier zaiki na 23h. Sko Papa Songa Mbandu de mission nyonso ya Papa Lufakenda presque bando travailler na ye. Po ye na kombo ya Ulu Wala azaki moi ntababi chebe ya kosali sasa. Do azabo babato bena azoleka ngai na zamutakisi. Et puis na radio Azoyebisa journaliste Papa Lufakenda bisi soko lingina sa la démonstration au mona penza na kati ya plateau to limwe ente ko sala boente donc c'est que l'émission que c'est vraiment suivi hein papa natawa ozo comme tolo balinga ozo kananzo telengi 23h na lobi bien 23h ozo lala poti ba 22h30 o la moka po 23h émission lingala robanda wana ba 98 99 émission kuta lingala ya nango penza e umela e kota nango tozui pe guerre sili to ye na biso nango ti lelo émission lingala ezali okay wana zolo banata oyoyo Papa Songa Mbandu azaki na bomo promotion sikoyo promotion na ya groupe na ya théâtre azaki na facilité par rapport aux autres parce que ba groupe okolo banazaraki na groupe mais groupe na yo toyoka yango te tomona yango te na tawana série ya guerre na soki na moment rapide OK vraiment rapide parce que Carlos surtout to beta l'histoire ya groupe oyo e bandai na Petrangol oui bien Petrangol ezina ba talent voilà est-ce que parmi les artistes oyo ba travailler kana Papa Songa Mbandu artiste parce que quand on a comme msute ya mabato pe bimaki wana to baleka na maboko na ye bona komba nzambe soki na biso nazana ba kombo na bango na posi mais ezana ma quelques-uns na koyeba boende na yebi na yebi mo bana moko wana wana zoyoka wana ngai na epe ko beta bord na ngai na peta ngo tango bandi ngasi ko mabo ngaza ina mabo na zaina église na zaiki na église to na messager to travailler na pasteur Benjamin alors po ngano na beti histoire na ngate ya boye bapenda ko sa na ngate ya etre eloko ane uta wa donc mbala moko kikeno na yeko fungula groupe na ngana yo fungula ngo ezai na 2000 ezai groupe y'église siko ngai na zoka soni na te ya pona ni na tawa et pardon na travailler pourquoi
na tawana na mabor esika communauté na biso etindaki nga donc l'église de réveil ezali na mpenza te et osanga il faut qu'on travaille dire siko nga na kotaka mingi na monde ba délivrance esalaka moi koyeba na mpenza ezalaki nga moi bakombo ezali na théâtre te nga mpenza na bandi bakombo na nga mosala nzambe moi bakoyeba na siko moi Sonia omona suba muno so maboke pour maboka tawana na ngole ezalaki penda moi Sonia na ozo siko bana na former bango na sali groupe ba osaka na église au moins des activités bozana activité bango ba olekana pièce théâtrale même mutu azalaki na bendele ezalaki Petrangol papa songa mbandu na groupe na ye wana histoire na beti muke na époque ya guerre na 2002 tuye kozwa page sikoto zipe kimie koti tangu kimie koti nde sikoyo tomoni bato yango nalobaki keno babota makanango nde sikoyo tobandi komona bato meme mabor Petrangol toke bakilamba kiashi c'est-à-dire bapalanka mutu na mutu azoluka sikoyo abundana po abimisa arna eloko eza na kati na ye tangu toye ba 2004 bandeko na biso ya Congo bakomi siko kwa miso na bandeko ya Congo c'est trop de bandeko na biso baloba mangala parce qu'il y a tant des Angolais au bavandaki na Congo baloba mangala oui si lelo pe nazoloba na mingi oyo ya bangolais bazonga baya awa peut-être ba portugais mususu bayebi yango penza malamu te voilà tango siko babandi koya na koya wana babandi koluka pe moi kosanganeti wana théâtre ya Angola ezalaki mboka terre à terre parce qu'il faut na loba clair ezalaki terre à terre pourquoi biso na Angola tozalaki seulement na deux chaînes ezalaki TPA 1 na TPA 2 et seulement ba TV singo sima te wana yesima siko na les deux chaînes oyo TPA 1 ezalaki base yo siko mutamangala leka na lingala na TPA soki obandela wapi donc eloko nano ezalaki na difficulté yango wana alors tangu donalo ba quelques années après quoi bien cause à la moi 2010 ceux qui n'a pas se trompé moi 2010 2011 on a des années on a ceux qui n'a pas se trompé Carlos Obozo komona na 2002 n'est-ce ko fandi sa structure ya groupe na ngai on a ce que yo mo se ko koti na scène yo mo et comme pensa que non bako jouer mo siko yango na zolo bati na benga on terre à terre bongo ngamo siko pe na bandiko kokota activité l'église ngamo pe na jouer na ba mais nazo jouer ka blomo ya musala nzambe on ba image bana na tikala ko travailler te ke nazo groupe na ngana bimisango libanda rien bosuka ka na église na kak do groupe za église bana na nga bayebi bana na nga bayebi do groupe za ka ya église 2002 2003 2004 communauté na biso eye ko panzana donc ko panzana communauté panzana ki nde toloba ke église e kabwana sali ke batu suba ke donc tant communauté na biso e panzani na église sikoyo misusu bake elo nde place groupe na nga na 2004 ekufaki groupe wana o banda ina église o yanga église ekufi na 2004 na 2004 voilà na banne o sikoyo na ekoloba awa na tangi ba 2010 2011 ngai na esko fongola groupe parce que na 2008 na esko ko s'intégrer na église ya révérend Serge Ngoyi na pesi mbote bisika zali na trompette de réveil na yeko koma epai ya révérend Serge Ngoyi tant na komi kuna voilà maintenant na 2011 na bandi groupe o lelo boyo kaka groupe Karmas na pesa ngona no groupe zaki groupe évangélique la trompette groupe évangélique la trompette parce que comme na église wana l'église wana pena nazo jouer na ngai pena donc normal na ba trompette comme église trompette comme église na pesa pe comme groupe voilà donc cela signifie de 2004 oui si ba tona nyonso ba neso jouer te mama ya pe souté voilà
Parce que on a salé groupe nanga, groupe wana na memi yango kaka na église. Et ça est le groupe moko groupe évangélique. De même que tout le monde a un groupe à Marelle, voilà. Dans la rythme, on a un kiro bazalaka. Voilà, nazo profiter kaka pour na le quoi si na côté moi histoire nanga muke. Muto asala penza ba pesa nga conseil. Non pas Carlos. So ki nango trop groupe évangélique aux limité. Bimisa ngo groupe évangélique, tango pende za populaire. Ezaki première personne ezaki Sundiata, etinanga na linga mingi, apesi yo bambo. Wana se ça zalaki awa. Na Congo kaka. Voilà. Papa, ngai bartiste Congo na Congo. Bartiste Congo na Congo, bartiste Angola na Angola. Tango Congo babandi ko ya to bandi ko kutana. Sundiata za première personne apesa ko idée abisinga penza bi pas Carlos Longolango Combo ya nini. Eza Combo groupe évangélique aux à la limité. Deuxième mutu ezala ki via Queen Made. Troisième ezala ki vie de loin Charlie Nondi. Quatrième ezala ki papa Nabiso Tito PC Bambote Bele. Cinquième pe asuka ezala ki papa Koba. Bangonde ba pesa nga toli bango 5. Parce que nous avons reconnaissance na bango partout. Bango ne ba pesa nga toli ba bi aux limité. Puis na conseil ba pesa nga. Tant na say lango mona moko kenda lokola ballon. Siko na zongi na bane na ngapo patu ba olanda biso babunga histoire te. Na lobeli 2010-2011. Je t'aime Kaninda. Leader ya Pembe que nous saluons Bambote Bele Kolo Bitumba la pesio Bambote Bele de 2010 à 2011 voilà ba je t'aime skoto baye ezalaki na ba groupe moko awa esangisaka bato ba mangala o ezalaki ba o baye banani ba tati Mobutu parce que na mesana mi ko benga itati kombo ne penza yango wana Mobutu Bayeko sangana, basangani siko babuba, Blaise leki, pardon, Blaise mwana ya papa Ntsakala, voilà. Wana bazana no awawa, à l'époque, basangani que son âme repose à paix, bebeto, bangonde so bazalaka na nowa, sangani, banda o répéter mingi na nganda Monique. Ngai sikoyo, tellement, ki bonzambe zalaki ya niveau mususu, en tout cas groupe nanga na tikala kosangisa yango na bato ya awate. Donc c'est que wana ezali lo roi type to ndeto wana lo monto nzing ba bendi o. Ba yo sikoyo azaki famite parce que elon siko bato sanga boto na to bato mangala to yeba no to vanda ka. Donc tellement pe moi ki bunzambe donc ebele otala musika iloko wana eke musika te. Amala posa na memaka groupe nanga nde na okay nango ya ndenge ka ya église na sale film ba vidéo ba jouer ba Sundiata pa ko ba Tito via Queen Made ba Kilimanjaro na jouer se bango na kati ya ba film wana mais na sangana kaka na bande côté na sangana na bande côté ne sikota ba Panzani pour la première fois na télévision ya ba chaîne ya libanda ya RDC Congo. On est avec RTVC. Je t'aime Kaninda, leader à Pembe, Azuispace. Voilà. Un groupe là Aki Angola. Aki Angola sikoyo, tangu président je t'aime abandi yango, abanda ki pe ko zwaka kama ba quelques têtes. On appelle ça 2011. Donc Lobana s'est trompé parce que Moutako sera na histoire bien zaka yeponga 2010-2011. Nazo se rappeler parce que Nazaraki moko ba oto na bande kolanda. Oui, na ndenge to landa ki ndeto ka histoire ezaka groupe aki angole bana en 2011. Donc ça mambo bon voilà, c'est que donc tango sko babandi ele kana TV papa. À l'époque na biso batu bavandela kaka mingi ba interprétation ba film nigérien. Wana penza bolimbi sanga pe na chrétien ata moi eloko mona kati wana à l'époque la première personne qui a commencé l'interprétation des films nigériens ici en Angola c'était Agua do Mundo. Okay. Mais wana sikoyo Agua do Mundo nata wana donc ye na ye ba tusko bando préféré mi kota na ba film nigérien
maintenant je t'aime kaninda leader à pembe aye na théâtre na scène ya Congo wana c'est wana toujours celle non ba sani wa minene soko ngotsa chaîne ya Congo il faut ça ba sani wa minene makase bandoza lokwa ba antenne parabolique o ezaka na ba TPA ya minene makase eza ba sorte ba sani to mona lelote wana c'est minene makase ya papa ya minene c'est non ba minene parce que ceux qui sont na batol la boité pendant za batol mingi pendant za onka na seseka bato pendant tsango likolo omoni bato neti o basali banda ko étage na likolo na ngonda et puis baloba à l'époque so amoni sani wa babi ya bato mangala bazalaka mbala moko référence donc référence maintenant na féliciter mingi j'étais mes penza zalaki suivi makasi parce que ça qui moi bané pour na bosani de bané ça qui pena bané oui parce que président j'étais dans ba ntse groupe na ye wale kana TVS1 bater na zangina bango est-ce que bakombe bozala bato pina oyebi ka démarrer kina bango bon soit yé pesa la ina nu système ozwana nu kia zu oyo basangani kaka to chapwa bon natanga nanu natanga moko idée za moi eza penza nani Gambo voilà Pablo Gambo ça parmi bato et puis nani susu Caterpillar pas nani te na 2011 te après te na kanisi nde kozala ka artiste j'étais et yenga nde sikoyo Gambo babandi penza ki Angola parce que Gambo aza vivant c'est pas otala ayebi ke makamna lo bezane ba artiste tir na bango ya ki Angola salemi Gambo azalaki na kati voilà après na yebite évolution na bango ke na ndenge ni parce que ngai na bando prendre pas na ki Angola mais que président Carlos tous à sincère yoza parmi bato bazali déjà kalapi awa pona mambo ba théâtre omoni ke koto masema na peut-être ngo bilo pe na maboko bandi si yo yepo démarrer pe église pe la trompette coupe la trompette yé si yo comme samo et comme on a ndenge ya karmas parce que comment est-ce que président j'étais mutumo ba yene aya pribino ba ndeko sangana kaka après bou a signé le moment ba mo le kana TV yo pena yo moko et ça qui on neni papa ana yo na lobailo moko omoni Bible ototeyaka Bible ototeyaka lo aliboso et boyi sabiso ki hypocrisie donc c'est-à-dire moke asosala eloko bien asosala mosala ya bien ale ngai sikoyo nakota moi ni moko boye na mosala oyo yo muninga azosala ya malamu eloko wana nakoka yango te tango jete makaninda azosala mosala na ye ngai tant que président du groupe eloko aliboso oyo esalanga esengo na bi gloire à Dieu parce que mutu ya mangala moko amonani abimisi théâtre ya mangala libanda donc bakomi pe koyeba keno na kati Angola ezali na bato mangala moko pe batunaka bajuwaka et pas nangesalanga bien donc voilà et puis tango akataka mais pas nangesalanga pasi oui on a une la ligne continue le solo wana donc dans 2011 wana peut-être j'étais abandi ko le canal TVS1 et c'est là vraiment plaire na mboka asala c'est na zolo babane ils étaient comme 2 à 3 ans donc plus de 3 à 4 ans allez kaka papa ils étaient comme ya nini chaque semaine okotala kaninda na TV chaque olingo lingate okotala kaninda soko lingi kotala RTVC à l'époque voilà parce que zaki pe na R moko moi bien au batu bandaki ko landala parce que RTVC la première chaîne satellitaire à côté satellite kala voilà avantage zaki sur ya mwana voilà donc ya on a bi na rovanda mingi na ki Angola te parce que ezaki groupe bela été aki Angola pas faire partie kaka voilà ce que ezaki groupe moko ya isa par exemple association na ngana lo bela association mbala moko nazo kende ngasi koyo tangu nazo mo conseil ya bandeko na yeko zo groupe nanga nde na komisa kyango siko batu nyos e komisi koyo na sali film na komi film na ngai voilà pour ça donc tant siko koma ikomi era casting na bandi pe ko benga siko ba collègue na biso ya bato mangala
na bengi fulani na bengi fulani babandi kokota wana tokomisi kokosala musala ensemble ntiri ndenge Mexico président Carlos to na katona place wana tant comme bobenda otali film mongi na rôle oyo j'étais mon joueur ngo bien na benga rôle oyo grand boy rejouer bien ils allaient peut-être que étouffer bana na église o bandaki na bango bon ou surtout bande ko yebarara moi ko équilibré o ko to jouer na film o te na film na pas ko jouer bande ça ndeni c'est que ngai parce que groupe Karmas soki bokina ba groupe mususu awa Angola bayebisa bino groupe Karmas qui est Carlos Massamba. En tout cas groupe Karmas penza Angola Angola penza groupe Karmas est très fort so nazolo ba très fort ya ndenga mokete ngai na salandeni lokola na yebija ba artiste omoni bana bazandeni ayo kota na groupe na yo auta na groupe moko lobby akotela o président pe monoko non ngala uta na groupe boy na uta te nga penza bana na ngai bana na kati église na zwi bango na bandi ko lakisa bango musala ti na lakisi bango musala lelo yo nazalaka fier soki na wamona kamemi bana baleka pa nanga bazana bakombo tozuni ti bati ya langa o lelo bomona na TikTok ti ya langa mwana na ngai mwana groupe Karmas ti ya langa boke luke botuna iba na compte église azaki na église soki bwana posa na ye to sa rendez-vous à l'émission donc ti ya langa asala déjà fierté ya Carlos Massamba ya Carlos Massamba soki nazwi mwana na ngai mima la mama ndukute la pesi bino bambote bosala fierté ya papa toujours na TikTok asala moi elo moko ya soki yo okozoka comment TikTok presque tout le monde va comme ça surtout ma jeune fille azara pe na groupe non mwana na ngai ya groupe asala théâtre te na lakisi théâtre ti alanga sikoyo ayaka déjà ni loko parce que ye aleka déjà na ina voilà parce qu'il faut tobeta ka histoire ye pena za ramona ina au moins ti alanga za pena artiste complet nde bomona ka yona et ça la ba fierté nanga na zakaso Nathalie ba fan de Madoda bana ba uti Karmas c'est ça la nga bien soki Nathalie ba DJ Konde bana ba uti na Karmas c'est ça la nga bien soki Nathalie ba vérité makiese bana ba uti na Karmas c'est ça la nga bien tout ce qu'on a kombo na ebi avec yo mama le bese belé otangi biso ba fan de Madoda otangi ba DJ Konde otangi ba vérité makiese bango misa tuana ba zapi ba to te ba uta ina ba groupe mo betanto na Congo to awa usot ba banda pede pa na ba yakina no ba bi arte mais gabe expliquer biso parce que vraiment ba lo ba vérité te yo afande atikalaka ko jouer na ta na groupe ya balabala na bango te na kati ya Karmas ndafande apprendre théâtre formation parce que omoni Karmas force ezaki ande mususunga à l'époque na bande pe ko travailler na empresa na biso tout le monde bayebi nga zaki deuxième personnalité ya entreprise oyoyo ya distribution ya produit ya Sonangol nga nazalaki deuxième personnalité donc nazali na charge moko ya jeter na empresa na musala maintenant nazali ba jouer à répétition au kati oye rapide au travailler quand on travaille ngwana aussi ozongi musala parce que zai na ba document il faut ka signature na ngande ezala wana voilà nazalaki penza trop saturé étoile sikoyo tangoye étoile bandi ko luka groupe moko groupe po eza na moi vivacité quoi voilà otala ya la combo étoile déjà na ba combo na ebele étoile sikoyo bon atali amoni que non groupe Karmas tozala voilà asol nanga pe tout nde nazwaka étoile na tie chef à groupe voilà ngai président ye atikali chef à groupe tozo travailler ndengwana ndeka ezaka esika mo ba tête mi balezali ba problème ezanga raté à l'époque nzambe aki ko permettre sikoyo groupe étoile abima na groupe étoile tanga bimi nde sikoyo afande
Afande alimisana tanga bakombo Afande DJ Konde Vérité Makese nazotanga ba bano basaka théâtre ya ba Johnson ba Johnson na bana basaka théâtre presque bango wana de ba Rolanda bango sko nde mutu balandaka étoile basali groupe les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique. Mais ce que vous posez quand on sous quand on a surtout béqué au bout ça m'a par rapport à bané. Par rapport à bané quand on le voit déjà dans qui Angola to yaki ke groupe Karmas quand vous posez quand ça monique était photo song là makambo o bimi na image ka ki ba te église to bani ko benga batu na we sele que aux amateurs on se tenga déjà bané ni ici ka usangisa ki ba fan do usangisa bébé maman étoile ye boza bané ni. Bon, étoile yé moko koyangola, étoile ayaki na 2014. 2014. Oui, ayaki na 2014, 2014 na ba fin déjà ayaka ko assister ba répétition début 2015. OK. Tozaki déjà une étoile. OK. Oui, tozaki déjà une étoile na katia groupe. Afande. Afande, Vérité Makese, ba DJ Konde, tout wana, bayaki. Ok, bazali déjà na Karmas. Et là qu'on a sepelaka na étoile. Omoni okoki kozala na kombo parce que bate belé bamona kondira pa Carlos alinga otombola étoile mingi. Te, na tombola étoile te, na tombola musala o ezana 4 étoiles. Étoile nde bomona ki wana à part ko jouer étoile ayebi ko former. Oui, étoile ayebi ko former. Et puis na époque oyoyo papa Fonsu azaki na vivant que son âme repose en paix. Papa Fonsu ce qui batu bayebaka histoire te muta kotisa papa Fonsu na makambo ya théâtre c'est Carlos Massamba. Papa Afonsu azaka ko sepela na balé kaka. Nda azwaka matembele aza na France. Azwaka matembele nde bandosala bale. Ngai na ye kosola na papa Fonsu. Na yebisi papa Fonsu. Papa Fonsu na lingi na sala yo Major Bisadi di Angola. Parce qu'azaki na mbongo, aza na matériel ba technicien bien, mais misala eloko ngozo sala mapenza te. Ndeni bandi kopesa ye ba boule ya makambo ya théâtre. Ceux qui te bani makamba théâtre là tout ça déjà na artiste ba mama top à l'époque baza ba mama top ba moindo ba esika étoile tout ça baza ba grand nom que son âme repose en paix. Delta Force ayakape azaki na Angola wa ba pasteur Monker tozalaki na bango awa na PCS comme bloco ngabi toza fort biso moko toza biso tozali ba jeté mkaninda so to ça loko c'est bon eza boya c'est bon batu bakoza ndeni non na bengi étoile to sololi tout développer to commence ko papa Fonsu ngai na étoile yo oina projet voilà ako bengi étoile ko da deux ouais na ko bossa na tête wana suna président nzala voilà na nzala OK. Nesiko to yosani to ye ko sangana. Ezalaki groupe il y a 10 personnes so dans tozalaki na voilà tozalaki na mama top tozalaki na mama indo tozalaki na mama étoile wana bana basi tozalaki na mama étoile na bana basi ndire te wana bango na baite ndire bazaki bango misato so moko kombe ko kima na okota mais nazo reconnaître bazaki nanu à l'époque wana pena nte ezaika bango misato na biso mibali toyeko benga je t'aime kaninda tozalaki na nzala tozali na Kilimanjaro voilà tozali na Kilimanjaro Delta Force ndenge na lobika azalaki Monker azalaki nde na yesiko kozwa matembele na réunion na biso ngabité na bana na moi eza mo petit mo azaka mo respect azana musala kitoko matembele na yo benga président matembele to kotisie azali siko la 11e na groupe na biso oui en tout cas to travailler ba film na biso papa ba film wana so papa fosa bisamo bibate zero na betolo lisolo ba film wana soki ebimaka na yebite kongo bena baninga bano bate le angolais tsabiso panzi likolo siko mabe ya papa Fonsu na ba technicien na ye
bosali film. Okay. Film penza le mususu bozo kende na suka ba monter makambo tu. Artiste moko uti kongwaye. Artiste uti. Bo ponela ta mo de tableau moko. Bino ba kolo film boko maki boyebite ba créer mo tableau ba koti. Bino boyebite. Ba jouer pe ba say tournage. Ceux qui président Nzala Rotala ngai évangéliste Pati je te sali ayebi ba sala film moko to boya ko mikotsa nango film bien papa esangisa oh nyonso asaka théâtre na Angola na film wana zaki na ebite na film wana casting wana ko zala msusu ya ba 49 personnes. Wow. Sikoyo tangu ba president Tsakala baye Angola bakoti ba mosusu ba president Tsakala baye kinzira moko na Bijou la reine baye ba Teresia tangu baye ba créer bango ba tableau bakoti na ngata film bakoti donc na tawana soki pe Caterpillar pa zalaki na ye ba créer tableau donc e bango ba salige film et comme satiré donc soki bimaki. En tout cas, même Mouyombe Gauche, film. Il y a un épisode, il y a Mouyombe Gauche, on a des épisodes 5. Voilà. Poto, on est ça, moi, ambiance, mais toujours la réalité. Ok. Oui. Donc, moi, Babiloko, on a moi, ko sangana, wana, ne salabiso, écoute, sabiso, esprit à bosangani, ce qu'on a théâtre. Comme Penzapa, esprit à bosangani, ndenge to, sangana, biso tilelo. On a besoin d'évoluer, au fond, les biso, ba page, ba belé, et elle, ba, comme biso, tangi, a, olobi, wano, ba, yagite. Alors, quand est-ce que Gabriel Bayaki oui Bayaki au CG moi ba Miraye Sabayaki ba na période ni ba okuta théâtre na niveau ni bon omoni tambu ba boyiboyi parce que c'est non bête le solo ba boyiboyi fona zonga na novia fona zonga na novia tangu via aza Angola ya tongo mais nazo beta via ya théâtre ya Angola vie attend à fanda monument vending ezoke na mboka déjà bien sa théâtre et ya voyage moi salaki abi téléphone na fongola groupe voilà nde ba yo sala groupe oyo ba ya groupe via o baba El Luanda oui groupe yeko salema tant groupe salemi via yeko sokolo azo sola na biso mikolo non ngana zozonga Angola mais mo batanza tambole kaka utala bana tout pona tawana penza Isaïka presque moi bana mais déjà bano ba travailler bien voilà ba travailler bien na kati ba bana wana na bana na ngai ya groupe Karmas ona banana bango groupe Karmas nani abaranganga o lobenga Kofi d'Angola pas suna na ngai do yepenza aye mobosani ya motangi bakomba ba mususu te na ya motaza pa ko nyonga te tangi ba DJ Konde mais attends mobosani na tangi ba DJ Konde pourquoi na tangi ba DJ Konde parce que na tangi groupe Karmas na bosani kotanga penza e bandeli parce que mutu na mutaza mabia za malamu mwana na penza abaranganga na groupe Karmas travailler oui parce que à l'époque na taipe chef oui na taipe chef et loko na sepela kana ye tangu via fongoli groupe lokola grand frère na ye Zulu akozi déjà azaki na groupe via na Kinshasa yepe azaka na Congo afréquentaka groupe via parce que ndenge na kenda kini na ba répétition nde na bandaki ko participer oui to na ba Zulu kuna mama bana moko respect belé abara pe ndengwana parce que tant tozo travailler to sala na abara bagagi gagi mona sala ka wa iningisa ka fort mosala ya mai na frère Monsanto en tout cas na ndenga ki théâtre na Angola yango penza muto e banda ko munisa nga na mboka oui bagagi wana abara travailler ka makasi vraiment c'est bon tangu to ba abara groupe ya via pardon yeko banda abara senga nganzela abino président oui abi président groupe maire afungoli groupe donc naza na choite donc ezalo ko la groupe na ye e bandi na bisiye wana zaino abaganga ngate za lenga lenga aya ko shende ni te siko ye a jouer tonalité ki bu papa a jouer tonalité bu papa a jouer pe jeune siko ngana sala ndeni na bagag na jouer say jeune
Te gag moko na joué ces jeunes, il y a frère Mosantu, yé muta joué principal, frère Mosantu moi na Mosala Mai na joué ses papa. Pour ceux qui na joué papa a joué kitoko. Na joué ses papa, na Yesu ko joué ses papa na film oyo ebima moi ya makashi wana les jours J. Na joué ses papa a joué ka mobali ya Lomboto. Ya Lomboto. Oui, pourquoi na ke nango nde voilà sika ba kende ko banda groupe ya via babandi musala babuibuyi bayaka babuibuyi siko bazala ki intégré na groupe T parce que buibuyi a sala voyage à Angola aye ko salela ki buibuyi ne na Angola comprendre donc ba spectacle et salema tout oui donc babuibuyi bayande ngwana do ariate azana groupe mote mais soki bo sali filme bo bengisi buibuyi à travailler oui à travailler la buibuyi azakana nous simple humble moi c'est mon bien vraiment buibuyi irene na peso bambote belé moi c'est mon malamu parce que ba mouvement na nyoso wana ndete lobi wana wa de trouver na nini c'est que ceux qui tolobi banné ceux qui tolobi banné na simbi neti groupe ya via soit nazana mémoire ya bien oui soit nazana mémoire ya bien et ça entre les deux années 2015-2016 pour nazo ba na 2016 na sangisaka groupe ne mobimba na groupe nanga karamasi na memaka bango na Ilia donc parce que ngai nazali lokola papa via azali lokola mama donc bana ya via ba mesana nanga bana nanga ba mesana na via donc voilà siko na ko fréquenter groupe ya via ndenga tikaki mo ba conseil na deux personnes na na mémoire bien eza Marius Nkosi yé passé moko ba oyo azaki souvent ko fréquenter groupe ya via na Buba de best voilà président Buba yépé azaki ko fréquenter na ndenga ba kopesa ba conseil parce que to zaki amutu mutazana groupe na ye mais muninga sali groupe azalaka te photo tala ka bango voilà les aïndengo on a bien basirana bolingo na ko yebiso omoni théâtre lelo ya bato mangala nzamba limbisa na moto penza za auteur ya obebisa alimbisa nde kwana parce que théâtre mangala na minito na yebaka te nde ngoza na niveau ni mukolo ngato kutana na Taliban pour la première fois Taliban bisanga bi président oyebi théâtre na bino ya mangala na niveau ba kombo ba artiste baza awa bokoko kozande bozate ngana yebisa Taliban esprit ya bokabwani exact na bolingo kufa ya ngondo mona boy donc mutu na mutu akoma na mwa parti pris akoma na parti pris ngai nzamba utiliser nga kaka na yeli bino Taliban mais bokoki ko soigner ete bataliba baza déjà ba bato baza bangolé moko yo omoni aza déjà muta ba classe ya likolo siko po azala na bino il faut se sentir nazana bato ba OK na niveau na ngai comprendre ce qu'on a sandeni nazui ba responsable je n'entends pas ba responsable nazwa bidi nazui question na réponse un peu nazui Miraesa nazui étoile Buba ba tête Buba Zalaki ba Marius Bazalaki et même Baikia na net mo voto Zalaki Doré Zalaki internet Zalaki donc maintenant on senti pensa moi c'est bon oui mais aucun peut n'a soigner mais ce que le président Carlos quand est-ce que tu rigoles ba ma bépende ko tina théâtre ya batamangala en Angola parce que yo zala wana des années bimako yaka et puis à un certain moment yo sala l'association aux ari président quand est-ce que depuis année nini pena o reconnaître que pour moi comme on ba comportement ba attitude mo ba be o to ba lelo oyo et mima théâtre ya Angola place tout ça depuis année nini et rechoqué ote tout ça pena rechoqué ba fan de théâtre Angola tout ça pena pour papa moni théâtre Angola et bandi kokoma salité na fin ya 2018 poto ya 2019 bandi kokoma salité dans ça na zo parce que na côté kokangama bané na sakana mo facilité pour na otala ba moment si Buba kozala akotala nini émission ya Buba kozala mso film wana eza ya
ya Gabriel, film ya fulani na ngambo kuna buba komi. Mais ndenge to travailler film wana so ba biso kolo nango eza Gabriel Oboya. Nazo batang to sali Gabriel atomboki. Ngane étoile to komela ngo awa. Place wana awa pas seguit. To vanda place wana tozo koma to pesa na ba idée Gabriel. Mais yakana no yobo pesa na no ba idée. Azala kisi rabi ke bato yo ba bato ajete. Baza bato ajete. Le quoi yé moko déjà qui na histoire na yé. Parce que faut botter là ba mungo na pilipili. Ndenge je ya mboka na biso bandeko ke na bana na biso. Papa tangu film ezo tourname. So ba ebisi te oyeba te. O ba film eza étoile. Film eza ya fula bomoko wana to sangisa ke ona bana. Parce que bana na biso bana on yo baby ça veut dire mais est-ce que soki président Carlos Ole la pena ki bana na bino on ba ko baby ça mama kam bana na bazaka encadré par bino mon cadeau ba bana na biso kasi si on sait encadrement na bino zaki bien te kasi choc yango kasi na beta te ngaza vérité au moni bana ba yo baby ça théâtre la plupart ba basi bana basi mama azana mobali na ye souci ne kaka mobali ya mama alfa koma yanga mama baby yo linga ki vérité souci na ye mobali ya mama alfa koma kaka yanga ndenge na mona kakipaka mama il faut koma kaka yanga bazala yena kupatia ntanga bakombo ya ba groupe te pona respect otanga bakombo ya groupe te otanga bakombo bana ngote mais déjà lo baboye ba yebi ba yebi mais na biso so na ba biso c'est-à-dire biso na biso ba leader guerre ezali kika guerre moko ebi guerre ngo ezali guerre nini moko na coin ngande leader ba président nyonso Angola moko na coin kuna ngande leader ba po yango moni loko na bandeko boya ko théâtre na ngana ko sangisa pona mabiloko wana siko batali mutu na kwene alo bateke na ngai président ya groupe na nga ngai na bandana obeta tolo ya nga président ya groupe Karmas donc nga président ya groupe ya pardon ya théâtre Angola nga président ya théâtre Angola siko azolo bazate président ya théâtre Angola ba artiste Angola ba yebite ke ya za président na biso moni loko pe boma guerre siko e bandi entre bango parce que ndé mona Carlos awa Carlos boko kene sika bo pesi kiti ya suka memba o ba ebili eza na domaine église eza na musala bena ya maboko o isa mutu ebimisa boko zwa Carlos botie na suka Carlos ndenga okoma na bureau bino mo bo comprendre te yanga lobaka ngata na ke poto na ke senga mundere naza na ngaboyi ya boyi na yo ye moko ndenga tsanga pembeni na bureau comprendre yo mutu uta travailler ko le kayi mo professeur donc na saki fier na groupe nanga Karmas parce que ba guerre wana entre ba président ba bandi ko kabona président po akabona moninga ne bien il faut influencer mwana na ye yo na mono zo kenda mingi côté wana mwana kobanga kwa sana confiance à président mwana pe impoli akomona président mo kuna a manqué papa nazolo bango na TV ngata ngotokaboni na étoile abimi na groupe Karmas c'est que ça choque tout ça qui une étoile guerre to solarité to kuta na rapete mutu na mutu évoluer na ndenge na yo mais ba fan de bakenda na étoile ba vérité ba DJ ba monka ba Princilia bakenda na étoile mais bana na nyoso so bakutana nga papa zapene loko opesi wa bana ngai po baza bana wa bana ngai mene torto banda yo kanate mukolo oyo mwana moko nazotanga meme kombo mayala artiste na ngai ya makasi na groupe Karmas na bana mibali mukolo amanka étoile na présence nanga mwana sepeli ennemi ya papa na manqué papa lobi na mweza yake nini répétition to sel na biso répéter sili na leki banda lelo mayala na groupe nanga olongwe bomo nga saka jete nga na linga ba blague te
Ni yo okende manquer étoile. Étoile à un niveau na yo. Problème étoile les abisso mibale na groupe karma sur longwe et puis ndenge na longoli yo oza na groupe moko te au travail na Angola. Tous les présidents sont mes collègues. Au travail na groupe moko te. Au moins l'esprit wana ce qui kendaka na ba président nyonso. Donc yo sagi na ngombe batu misuba sagi na ngombe. Papa. Mwana oya finga président wana président zo sepela. Président Zotinda mwana leka bete biloko président Otumtatinda azotinda yango BBC théâtre Angola donc na lobby yango boy théâtre Angola pour faut questionner et réponse parce que ba fan bazolanda na ba téléspectateur bazolanda biso ba téléspectateur ko ba Hollanda ba ozana posa ba masolongo kuneza ndengeni pourquoi théâtre aiza évoluer boss de Onzinga partir à Suisse ayebisanga ayebisanga pena nazolinga na seloko moko ya théâtre pour ko sangisa babata le là zo réponse oui le théâtre na biso ya Angola bana ya basi à l'époque ndenge na obeta lisolo bakomaki kolingaka bana mibali ya ba mama na bango ba présidente na bango ba biloko wana nyonso banda okomela biso dokomona penza ozwi mbalo balingiye ozwi wana balandie balingiye donc ce peut pas olinga pe président tu bien chef ango atikalaka nengwande eyeba na kapete yango pena mutu eza na cause ya marambo o esala ke lelo bokabwana diffusion cause na sotanga na bana basi yango siko nani yango mama ni siko olinga mona na ye na ba président na beti li solo ndenge ba président ko kabwana ezala biso mingi ezaka guerre moko guerre on a évité banda pa association nga ekufa na yoki guerre mususu te guerre ngo ezaka moko nga président yango na boya kokota na polémique wana na tala na capacité o nga na zanango nga na Angola na ye na tokanisa association tokanisa nga na ye na Angola ngai na ye na fondation La Colombe ya mama Amida Chateau ngai Carlos nde na ye na Angola echaba moyen nga Carlos na ye na Angola ngai na Cape le Congo bureau penza ya mama mi defandi to solo li na talisi bango to solo li na sadere ngai na lomboto to sadere o mona penza ke no mama mi dabidi no ba bisi Cordo Willy pesi bambote belé azwa bandeko Angola ko ke nanu kuna na nini na bichingo bila zaina kanyomo kuna fo ba journaliste baza kuna bas to kei pena ba journaliste ba tuna ba question na ya na Angola ngai Carlos na fandi na bité une force qu'on a ça idéologie na pourquoi parce que na benga ka ba artiste na Facebook au Sénégal communiquer non ba artiste to sangana na Mathieu jour boy oya boy 100 personnes oya boy ebe natanga bino c'est que nazana ba capacité oui nazana ba capacité yango na sala ka association nga donc comprenez bien pour que normalement lombango ingénieur pratique marambo ya mabe ba la katapila donc na mambango donc ce qui tu comprends bien association wana idée zalaki ke ya roluka osangisa batu bosonga pena na bonne conduite batu batambola normal OK donc c'est que ba collègue non musu ba comprendre vision na pour tout monde na association malgré ça là qui comment musu batiraima donc omoni na association ana eloka pasi makasi yango il faut ba collègue ba président ba leader il faut ba changer mentalité so bomoni moninga nde bino botikala na théâtre Angola nazo pesa bino conseil so bomoni collègue na bino aye na vision moko oye ko pesa bino force lobby na kati ya mboka bo appuyer. Vous êtes les présidents hypocrites. Je confirme. Boza hypocrite makasi boya kapaba epa moninga bako bimisa pe minu nzoka na sima bazo lia yo sese abiti douana nazo ko senga na ba président ya ba groupe Angola na ba leader oyo boza na kati Angola botika bizalilona bo pesa na omoni kuna j'étais maye na mo loko e ko pesa force à théâtre bote loboko kuna buba ye na nini bote loboko Mobutu kuna moni azongi Congo asani musana e kuna bomoni na kwa kuna bidibidi aye na mo vision bote lobotika kakobundisa sikota bozo mona teke bino moko bozo zinda c'est ça limbisanga papa na pesa kaka
moi lisese ekozala neti lisese neti lisolo 1 minute. Je n'ai pas dit qu'on biso. Merci. Oyebi eza na banyama moko babengaka bango na lingala. Biso ba Congo pe biso to benga bango bankala. Na français bango banini ba nini quoi ça? Nini crevette. Na français ba crevette, na portugais to benga ba caranguejo. Papa okoki kozala na 1000 caranguejo, 1000 crevettes, 1000 kala, tabango na sani ya monene. Mama kende no wenze, papa kende musala. Tango kozonga okuta bango ka 1000. Mo bungate. Okuta bango ka 1000. Ata moko bungate. Oyebi okuta bango 1000 pona nini? Bango bazalaka boye. Muninga tanga mata. Po kende ozana se abendi ye pa lukia mata wana donc okuta bango ka 1000. C'est ça. Yango ezo silisa force ya ba organisation ebele na kati ya mokili oyo. Donc moninga ina vision pe bo pesa mo eza makasi. Po bo tsepo. A ozo succès. A kenda photo mundisa borango. Tango mundisa yango pour théâtre lelo mutu na mutu kusikoyo travailler dans un groupe na yo, c'est ça. Merci pour ça Carlos, c'est un début que vous avez bibliothèque. C'est de plutôt faire la peine à solo donc et vous avez ça une semaine un mois te lever la rame en théâtre. Un mois j'ai manqué. Maintenant tu n'as question moko ko kino mulaité. Répondre à kana nga mukuse. Pour ça parmi marambo oyo toyoka. Biso ba misusu tant te roni ata mabele oyo te okuta ba matop awa te okuta ba Gabriel awa na période wana avant baluka bazonga Congo. Mais parmi ma solo oyo toyokaka ope lobamaka na sala pe ba émission na ba collègue na bino misusu ba confirmer yango na peut-être ezaki ba ranking ba sera non comment ba loba qu'il paraît ba mama top na ba Gabriel ba série na nde bazalaka wana ba be patikala ko baby sabana batu ya basi awa ba baby sakabana batu ya basi awa ko baby sabango type on dirait au lieu bana na bazwa art et comment on dirait que ba mère wana ba sous forme à utiliser bana wana kopesa bana ba mibali kulingira bamba mibali ukela eza eloko oyo écoute même ba émission musu tozana ngo donc cette possibilité za like to ngoto ta vidéo to cha malheureusement ezaka na Gemido te pe so sela rango yo si vous était que moko oyo mona ba onde ba ya uvanda na bango ba pe bazala abana ndi bazonga est-ce que vous ko confirmer biso to ko boya yango poto tika na mo lo mona mutu moke président Carlos omoni bande kona biso abasi nyaso baya ngai mama top nakendana noko fréquenter ye na ngola top asaki na théâtre te oui ata groupe moko film moko asaki monter donc azaki ka kitop na ye na kati ya mboka kombo na ye ezo sala ke a vivre kombo ya top wana lobeli top film moko top asalaka oya buzoba top na ngola lelo na sepelaka ne top abenga na telefone abisinga pa Carlos bosuto film ndenge tokomela ndenge ezalila so ina teo ekoya sujar yo o ki pasteur talaka eleka ki pe dose à l'époque eleka ki pe na dose na tuni ezande na ezana psia ko tsangate omikimeli na psia na ko tsangate na betelo lisolo na bi buzu na pesi na titre po soko tali omona pena ba fille pe buzo ba esalema siko na zo yebiso na bana wana nyoso déjà bazaki ya ko beba na bango avant film ba mi bebela ki na bango déjà mutu abeba auti na famille aye ya ko beba na théâtre siko bino bo sandeni théâtre les églises te auto force ka yo mo beno senti nazo sala effort o ya bongo la mutema na makasi ce qui peut ça me permettre tatika l'incrédule siko bongo théâtre o batu ba mona neti théâtre place à loyenge mutu aye déjà mutu na ye bantene eza omoni antenne ko za nango ekita mais yeka na antenne na ye pour théâtre pe ko matisa antenne aye déjà obeba tango ya obeba keno ekomi
film ebimi parce que ezate ko bazui bango yo za ndumba yo na zulio mbali te film wana natangi na titre buzoba ya top na ngola yango nde mutu batu ba mona ko jouer wana ba jouer mingi ba il y a normal tenia il y a ezaka basi ba ebi obomba ka mwa tolwa wa bombi mwa iteni awa tenia il y a comprendre l'épisode ba biloko wana papa ngai fona défendre te bande konanga ba biloko wana na bisika batuna ba film wana yango ekenda lokola bande kona biso ba enseignant bande ko basi awa mabe soko baby ozai destiné obeba baby na théâtre te so théâtre baby so c'est que tika OK tu comprends na biso hein donc izaka titre wana ya film oyo on va te pas jouer ka buzoba top na ngola neti Gabriel na batu to fanda nya wa passer 8 ans to kofa Gabriel boko mama da o parler na komoni Gabriel parmi bana basi ya théâtre soki eza na 100% au bagolo bakeno Carlos uzala pembeni ya 5 parmi les 5 Gabriel azali Gabriel bomona na théâtre na Gabriel obozono aza ba Gabriel mibale wana ya musala nene eza mususu Gabriel mususu de tout mélange kate s'il vous plaît nazo senga na ba téléspectateurs nyoso ya Gemidor TV de tout zo biloko yo boy daka ba artiste nyoso bomona ba osala na musala eza nango musala ezali bazoko pesa bango ba rôle po ba incarner mais ba o tozalaka mususu eza penza o ngai naza na kati ya libota na ngandenge na yeli mais tangu na ina théâtre ba pesi rôle il faut na sala to sangisa te merci beaucoup président Carlos Basama twanza basa biso ngolo mbalasima tokutana surtout développer soki pe ozana Rwanda ozama bete soki pe ozana Congo ozama bete soki pe ozana ona Kuala Lumpur ona Singapore to kuta peste olobela to kopeta ka lisolo ya mama otelekela na ngola na lingi kaka dernier mot omeka ko sunga olobaki boss de nzinga solaki na yo azana makanisi ya kosangisa basale lo momo eloko nino koloba lelo oyo na parcours na mamnyoso oyo mona théâtre Angola place bouti ya bien bolingo zalaki lile komi bakene ko luka ona ndako baboma oyo koto nzela okoleka kate oyo koto akene kofunda ona squadra oyo koto boye nyoso wana esape soni ba place bokende tina ba squadra ba yeba ba otona to ba uta boye ba yabo ezaka kosa soni makasi parce que yo étant que moko ya ba tête ya mambo itali théâtre ya batamangala awa solution pour na yo eza nini po lelo soit bolingwa kala ezonga ou soit lelo bato batambola bien to za pena mo mukuse po to sunga pena mambo ki bien message ya mukuse ko loba nini po makamnya zo en ordre bolingo ezala bozonga tande ezala kala so ipo monike ko simbaka na moto yo biso yo ata basali nyoso ba ko panzana kaka ngalo na osenga na olo bezani eza na otanga pena ba kombo président Bilibidi président Je t'aime président Bouba Mobutu nde na biye azonga na Nigeria Congo omoni ba kombo misato na stangi nazoyebisa président Bouba nazoyebisa papa de Onzinga bakombo misato o na tangi président Bilibidi président Je t'aime na président misato kaka na tangi na 3 personnes na bo otanga na ngai nini te na tangi penza 3 personnes na yebi pourquoi 3 personnes nyonso so pena basangani na mitema basimbani moko lokola mosusu akangole ko avancer ngana milongoli ponga asaka su théâtre Angola. Merci beaucoup, président Carlos Massamba, pasteur. Bamote na yo na batu oyo basepelaka na yo na ndengo jouaka batu oyo basepelaka na yo tanki musala nzambe batu oyo bamataka ngomba Benfica jeudi losambo webisa bango nini to bamote ne ozandeni. OK, merci. Nazo pesa bambote na ngai
et pas ba fan nyonso ya Carlos Massamba. Misusu batuna kinga komela nga babi Karmas eza montagne to nini te Karmas eza Carlos Massamba ndena brevia na sangisa Karmas donc Carlos Massamba ya ona sangisa na pesi bino bambote ebele na pesi bambote na ngai epa ya papa Honoré Mwanza passeport rouge Nzeta Moïse na kati ya Lyon na pesi yo bambote ebele wana kande na naza na Lyon kuna na pesi mbote epai ya la fille du papa Keirene Massamba mwana ya mama Judith motema ya papa Sami Munzenga na pesi bino nyonso bambote ebele na pesi bambote epai ya tia Clarisse Massamba motema ya papa Mozart Louis Ndudi na kati ya États-Unis na pesi bino bambote ebele wana na bosanité Kevin na bosanité Jemima na bosanité Maravilla na bosanité Rit bino nyonso na pesi bino bambote ebele na pesi bambote epai ya mon ami de tout le temps Papi Panzu toujours na kati États-Unis na pesi yo bambote ebele na libota mobimba kuna vraiment nzamba apambola yo mingi na bosanité Landrine Matamu na kati États-Unis na bosanité papa Isaac pasteur Isaac motema ya mama Gina na pesi bino bambote ebele wana soki na lobi boye na kobosa na pete Francis Mwangu le pétrolier na kati ya Luanda na pesi yo bambote ebele nzambe apambola bino makasi libota na nga mobimba libota Massamba nzamba apambola bino vraiment wana soki na komi boye jamais na bosana Patrick Nginama Mulumba wa Simbi Bilili na kati ya Jemido TV na Luanda na bosani pete moke vraiment na linga bino tro bozake kipa bakasi so na moni moke na ngambo na tele na ngambo Caterpillar kuna Patrick Nginama wa Simbi Bilili vraiment na lobaka Jemido epambolama mbote mingi na papa de Onzinga motema ya mama Massamba oaza ndoi na ngamoko. Merci beaucoup hein, en tout cas très ravi de savoir que vous étiez là très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, devant vos télévisions pour na Rolanda biso hein balobi Jemidor TV TV moro batebele hein TV moro pena batebele une chaîne YouTube pas comme les autres chaînes YouTube et vous perturber maramula ta Luanda chaîne YouTube et vous nimisa la chaîne ebele hein donc en tout cas ceux te lobi bon tout monde la tout seigneur tout honneur hein les boss de Yondinga balobi les seuls boss tozolo ba peut continuer oloba to me bena mama ba YouTube na ninga Luanda quoi les seuls boss oh bena so les 20 c'est pas pasteur Carlos bani obera moro contrôler dans la compte et le côté qui ah bon contrôler dans la compte et le côté tu dois le 25 points par donc toi pour hein ba date zo ça gêné pas dire na nyongo na yo en tout cas choqué déjà pour le côté qui en tout cas to peut se ambote ba papa de Onzinga zala toujours bon en tout cas maman zala toujours na paix pour maman qui toujours qui to quoi. La bosanité na kimbango na pesi mbote na Roli Tumba les grands changeurs de monnaie hein de pesi mbote belé les grands frères propres ya Kevin Tumba en tout cas bozala wana toujours na Jemidor eza simple pour ba boaka yo ta la vidéo commenter liker s'abonner na chaîne tigara message dans so moni combo to boaka yo tout sans codéa to pesi mbote bien sur linga biso en tout cas restez toujours connectés branchés sur Jemidor TV balobi ya bien zali bye bye. Douglas, Doudou Koumouati, tu peux se faire monter belé, merci beaucoup. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jemidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jemidor. La chaîne par excellence.